bijou d'or, moi aussi. Hélène, bijou d'or, moi aussi. Hélène, bijou d'or, moi aussi. Bonjour, bonsoir na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda recette ya mama bijou na mokolo lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Mama bijou d'or ka nde nalobaka bozala wana mpona borate te mpona kotalaka ba recette ya mama bijou alambaka. Mama bijou asalaka ba recette ya bamindele, mama bijou alambaka biloko ya bato mwindu, mama bijou abetaka masolo oyo ezalaka chaque vendredi. Mama bijou azana émission na ya ba amser oyo ezalaka chaque dimanche. Mama bijou azana émission na ya promotion ya ba star oyo ezali lobi samedi. Mama bijou d'or lelo naza kolakisa bino recette na ngai ya couscous. Nazolambanga moko te toza na blessing tozosala recette na biso ya salade ya couscous. Nazo présenter bino sikoyo biloko nini o mama bijou akosalela musala na ye oyo akosalela salade na ye ya couscous. Bozala wana pona ko partager ba vidéo ya mama bijou, botiaka ba commentaire, botiaka ba j'aime na bino. Mama bijou na lobi bo s'abonner massivement na Bidor TV. Mama bijou azala projet ya kosalisa ba koka to sito fungoli to sito sali omje na biso ya ke kosalisa ba veuve ya ke kosalisa ba orphelin, kosalisa bato bazana ba hôpitaux na ba place ya pasi. Yango wana il faut soutenir musala ya mama bijou parce que musala mama bijou donc quand na prometa ki bino eza vraiment mingi ka pona kosunga po masolo na betaka eza pona kopesa ba conseil. Nazo bongisela bino lisolo moko na kobeta yango na kobeta lisolo moko mikolo yo ya mama bokilo atomboki na ebite so na okoti sango avant oyo mais donc bozala wana toujours pona koyoka masolo ya mama bijou pona kotalaka émission na ya ba amser ozala ndako yoka soni signé ça est la mama bijou vidéo tindela mama bijou vidéo na yo ozala vraiment jamais dessus pona ba star ozotalanga pesa mama bijou vidéo na asa ela yo promotion akotisa yo na émission na ya promotion ya ba star pona oloba mingi te sikona la sabino bilo oni nazo salela couscous na ya salade à toutes. Hallo, ich bin Blessing und heute machen wir Salat von Couscous. Und das ist Gurke, brauchen wir auch für Salat, Oliven, guck hier Oliven und wir brauchen Mais und Bohnen. Ich hatte ja eben keine Gurke gezeigt, hier ist die Gurke. Und Paprika. Und das alles brauchen wir für das Salat. Tschüss, gleich sehen wir uns wieder. Leute, wie ich das euch gesagt habe, ich bin wieder da. Und heute habe ich ja gesagt, ich zeige noch eine Sache. Und heute machen wir das Salat ja mit Vegeta, Olivenöl. Das ist Vegeta. Das ist Vegeta. Käse. Ihr seht das gerade nicht richtig? Käse. Aber zwei verschiedene Sorten. Guckt, zwei verschiedene Sorten von Käse. Auch diese Sorten von Käse. Zeigt es aber uns, wie ihr das alles macht. Zeigt uns Video zum Beispiel. Tschüss, gleich sehen wir uns wieder. Peace. Hallo Leute, wie ihr wisst, ich wieder da. Wenn ihr aber mehr Videos von mir sehen wollt, danach klickt einfach einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, damit ihr mehr Videos zum Blessing Jimby sehen könnt. Und jetzt hier ist gelbe Paprika, braucht ihr dafür. Grüne, ich mag aber leider keine grüne Paprika. Und rote. Zeigt uns alle Videos, wie ihr es gemacht habt. Aber von welchen Videos macht ihr es nach? Macht ihr es von diesen, das leckerste, aber nicht von diesen grünen Paprikan? Welches macht ihr? Aber hier, ihr braucht auch dafür Bohnen. Guckt, ganz schöne Bohnen. Und Mais. Ich liebe Mais. Aber jetzt esse ich keins. Weil ich mag nur gekochtes Mais.
Und vielleicht seht ihr bald wieder Videos von uns. Macht 100, wenn ihr 100 Daumen hoch haben und jeder uns abonniert. Danach wird ihr noch mehr Videos vom Blessing sehen. Leg, leg! Leute, ich glaube, ihr habt mich vermisst. Ich wollte sagen, ich war schon lange nicht mehr bei Wieder auf TV, aber die Paprika müssen so klein werden. Gleich zeigt meine Mama noch die Gurken. Und hier seht ihr schon Oliven. Aber ihr braucht nicht so welche Kerne drin. Meine Mama holt sie später raus. Und da sind noch, oh, die Bohnen habe ich euch hier schon gezeigt. Wenn Priscilla es sieht. Hallo Priscilla! Ok, quand on est dans le bac ici, quand on est prêt, on a bino salade nanga nazo sala ya couscous. Couscous nanga yango eza na 500 grammes. Nakotia guke nanga. Nakotia maïs nanga. Nakotia olive nanga. Nakotia madesu nanga oyo ebengami na kombo ya bone, babengaka yango haricot. Nakotia paprika nanga yango eza ya 3 couleurs. Poivre, nakati yango 3 couleurs yango yo, nakati yango mike mike. Guke oyo babengi yango na kombo ya concombre, na français concombre nanga yango yo. Nakotia keze nanga fromage nanga oyo yango yo. Fromage ya mama bijou yango yo. Nazwi fromage na kati. Fromage yango eza nango 2 sortes, eza nango kaka presque ndenge moko, mais oyo eza déjà na mwa ba bomoni eza déjà bakata mike, batiango déjà ba paprika, basi ba salade ba saisonner yango yo. Yango salade ya fromage ya mama bijou yango yo, natie fromage oyo. Natie fromage oyo. Siko na lingana lakisa bino nde nini na osala misala na ngana lakisi bino biloko na ngana nyonso. Salade na ngana lelo ezali salade ya couscous. Salade ya couscous na ngana nazwi na chauffer mai na ngana ya moto bien. Siko nina lakisa bino nde nini na kosala salade na ngana. Oyo ezali couscous na ngai. Couscous na ngana natie ye na bol na ngana ya kosala salade. Couscous ya mama bijou yango yo, natie tous les 500 grammes na kati. Siko na lakisa bino nde nini préparation ya salade na biso nde nini to banda kolamba yango. Donc au préparer yango. Bon, go. Leute, die Gurken müssen halt so klein sein, so mini klein, und der Käse muss geschnitten werden. Und jetzt vermischen wir alles. Meine Mama kann reden. Couscous na biso totiaka yango na katikati ya totia yango na kati ya bol oyo. Couscous yango wana sikoyo mai na ngai ya moto na chauffer yango mokie, na kotia mai ya moto. Fais attention chérie. En français. Nazwi mwa mai mokie na tina olakisa bino tu na kati. Nazwi mwa mai mokie ya moto na tina couscous na ngai ezala ebele te mokie kaka. Sikoyo naza ko mélanger couscous, blessé faut tourner. Naza ko mélanger couscous na ngai na mai ya moto. Na ko mélanger na tie couscous yango mai kaka mokie na zo lakisa bino sikoyo. Couscous yango yo bomoni couscous na mélange na tieka mama ya moto moke na kati ya couscous wana. Couscous yango yo biloko tu ya préparation ya mama bijozo lamba yango yo. Sikoyo na lingi na tia mwa ndabu ya huile d'olive na katikati ya couscous na ngai. Ça bien mélangé. Ai bo tsala couscous il faut za la mai ya moto toki makasi po couscous esa lokola ebela. Donc mai na ngai ya moto na tokisa ki yango maneti mto ngami la café. Nde na tia na katikati ya couscous oyo eza ya kolemba. Donc elembi vraiment moi moke, donc parce que tant de mélanger ba salade déjà c'est bon. Couscous à mama bijou yango yo. Oyo eza végéta. Na kotia ka moke po na goût. Na tia ka na liboko, na kotia végéta na nga moke. Végéta mama bijou yango yo, na tia végéta na likolo ya couscous na ngai. Végéta. C'est tout. Na tia végéta.
sikoyo na kobakisa mwa huile d'olive na nga moke huile d'olive na nga yango oyo nazwi mwa huile d'olive na nga natie na couscous na nga natie huile d'olive moke sikoyo mosala etikali kaka ya kozwa biloko to mama Bijou alakisi bino natia yango likolo ya couscous na nga epuis salade na nga esili couscous ya mama Bijou na mélanger couscous na nga bien pour na végétal wana ekota partout et puis natie huile d'olive nde bino mo bomondi la sope huile d'olive na nga likolo pour na couscous azala na mwa goût par rapport natika ye ya pamba bongo donc couscous na nga végétal eyokani huile d'olive pe eza na kati sikoyo nazwi paprika na nga oyo babengi na nkombo ya poivre yango oyo nasopi likolo nazwi maïs na nga natie concombre na nga natie olive na ngai natie madesu na nga oyo ebengami na nkombo ya haricot bone natie allez maintenant il faut tourner keze na ngai fromage natie na bakisi lisusu keze oyo nayebisaki bino ya oyo bakatakata eza na mwa goût mosusu natie likolo sikoyo salade na nga mosala nango ekomi kaka ko mélanger na mélanger salade na nga malamu epui nalakisa bino ndenge nini salade na nga ezali na kati allez blessing maintenant il faut tourner ça très bien bino mo bomoni salade ya mama Bijou ndenge bimi kitoko salade yango oyo en tout cas bomika kosala na ndako bozala jamais déçu parce que salade oh vraiment eza kitoko makasi salade ya couscous mélangé na bomoni ni mama Bijou atie masango natie madesu na kati natie poivre na kati natie olive natie ba fromage de bomoni wana. En tout cas, mélange à biloko oyo eza vraiment eza kitoko makasi bosala salade boya tala ba fête attendez to bala bazana ba congé na ndaku en tout cas bozala vraiment jamais déçu mama Blessing elle a bien préparé ce bozana a besoin à côté la Blessing bo s'abonner massivement na Bidor TV bozala jamais déçu parce que Blessing est à Lambaka und Leute wenn ihr und ich meine und wenn irgendjemand von meiner Familie es sieht, klickt bitte Daumen hoch, wenn ihr mich nochmal sehen wollt. Zum Beispiel Priscilla, die guckt immer wieder auf TV und die kann zum Beispiel Daumen hoch machen, dann könnt ihr alle Videos von mir sehen. Klickt Daumen hoch und zeigt uns die Videos, wie ihr das Salat gemacht habt oder andere Kochvideos. Tschüss, wir sehen uns bald wieder oder später. Salade ya mama Bijou yango ebingomoni nde la tiango na sani. Salade ya olive en tout cas eza vraiment kitoko makasi. Bozala wana toujours na Bidor TV bozala jamais déçu. Nazopesa mbote na famille nanga mobimba Bijou mosalinga bino mingi. Nazopesa mbote na bato nyonso to baza ko soutenir nga po na sala fondation Bidor TV. En tout cas la moni mama na biso Mabea, na moni papa na biso Fidèle. Na moni mama na biso Yvette na Hollande. Na moni mama Ariane. Na moni ma copine Maggie atika kangate na iloko yoso na salaka. Na moni ma copine mama Jolie alobi mama Bijou na baronda ko participer. Na moni mama na biso mama Pélagie na Congo. Na moni Marc, na moni papa KBG, na moni papa na biso Peter. Na moni Diedo mon caméraman. Na moni lisusu nani bato nyonso baza ya besoin ko soutenir mama Bijou. Vraiment mama Bijou azawana na lobi bo soutenir nga po na fondation Bidor TV et marché ezala wana po na kusungaka bato mwa ba $1 na bino mama Bijou do akozala nango besoin. Na moni mama na biso Chantal. Moi c'est papa chancelier na Colonne. Merci beaucoup na soutien na yo. En tout cas, merci na bato nyonso bako soutenir nga po na Bidor po na fondation Bidor TV et Kindeli Boso.
napesi mbote na bamama nyonso surtout à première classe. Merci na basoutien na bino parce que bolobi bokotika nga te boza wana mpona kosoutenir fondation Bidor TV ekende liboso parce que eza kaka mpona kosunga bato oyo bazali na Congo baza na ntango ya pasi. En tout cas merci beaucoup na basoutien na bino. Merci vraiment la mutu nyonso to akobekisa motema mpona kosoutenir mama Bijou ka nde nalobi kala mingi te bozwa numéro ya compte mpona mwa ba $1 na bino wana ebando sala bien mpona tokende kosunga bato bazali na Congo. Fondation Bidor TV nde makambo. En tout cas mama Louise na colonne na peso bambote parce que nayebi keta on a proposer yo okoboya te. Merci la mutu nyonso to ayebi mama Bijou quoi. Bye yo. Und Leute, tschüss, wir sehen uns in dem nächsten Video. Bye. Aber wenn Mama nur da ist, vielleicht bei den nächsten. Tschüss.